kapende. Esprit de morete. Oyaye. Esprit de développement. Tumbana desero ki kapende. Oyaye. Bana lukunga. Gaita magambo. Miteme go vima bada. Oyaye. Bana lukunga. Masolo na depuis les lotos les 6 août 2020 bande konangala bande ko oyangai ermongo il faut ko banana mo ambiance ya modèle wana ko rappeler campagne biso to salaki ndenge to zalaki na batu ndenge il faut to zala na batu ndenge to ko zala na batu masolo na depuis ba makambo eza ebele bande konangai na kolobela nini na loja un grand commerçant kombo na ye oso babenge sabaot babomiye lobby et pas batu nini leki kuna toko beta masolo ye oso azamutu ya wapi toko yebisa bino pona nini babomiye moi analyse ya muke évêque Pascal Mukuna a causé la zana kacha boloko na ye a causé la parce que le kola a boya ki juridiction ya kalamu batindie na bombe kala mingi te bako fixer ye date ya mukolonini akokoka kosamba Vital Kamerhe liberté provisoire. On ne peut pas dire rester, mais que la Cour de cassation s'est déclarée incompétente pour Namakambu. Il a octroyé liberté provisoire. Donc Vital Kamerhe reste en prison. Lobby les 7 à Kosamba Lisusu en appel pour voir ce qui va se passer. Mais Tojika, quand même, avocat n'a collé là. La décision de la Cour de cassation est à motiver. Maître Jean-Marie Kabengele. Moi, je suis allé à la Bobunda, dans le deuxième niveau, avec de nouveaux éléments, et que ça, là, que peut-être, et VK a retrouvé liberté. Yango moni bandeko. Pascal Mukuna, Azali Kobunda Lisu pour la liberté provisoire, te alinika Bassamba. Masolo, na député, lobby ba kondi ba combattant, ba koufaki le 9, na manifestation, ezalaki opesi mwa mwa boyi tala ndenge bakoye la biso biso tozalaki na ndako toko tala etuluku ici quand tovandaka ezala ndenge wana donc ba personne avec handicap epai batu ya badoléance epai ba combattant epai faut zala na nerf solide pour na ko gérer nyonso towa yango na lobaka na bino la politique et pesami pona mutunyo sote on doit partir on doit quitter oyo politique ya batu les politiciens qui s'enrichissent bazo ki neko ça la business pendant que le peuple s'appauvrit c'est pas possible okomona na mboka na biso bandeko nanga eza 3 catégories c'est pas 4 ya batu nde batongaka bandako soki omoni ndako ekomata eza ya politicien soki ya politicien te ya pasteur soki ya pasteur te ya bato ya babar soki ya bato ya babar te le reste nde ba indo-pakistanais bapaya tu wana bango nde bakonzi mpona bandako kuna bachampion ya quelle durée toyebi te masolo na depuis te tokomeka kobeta lisolo ya Beyrouth explosion oyo esalemi na Beyrouth tokolobela makambo ya violation des droits de l'homme oyo rapport bapesi kobanda janvier ti mois de juillet masolo tokobeta lelo il faut toyebisa bino ke ba japonais bako kanisa makambo ya Hiroshima oyo ebetaka le 6 août 1945 eza masolo tokobeta masolo bandeko na ngai ya rentrée scolaire ba makambo eza mwa ebele tokobeta lisolo ya oyo kosalema sikoyo na elikia kuna makambo ekotambola malamu te bokolanda yango butu pendant ke batu balalaki bamususu baza na babar bakomela bakobina bakoyoka ntsonga ya vie bakosepela bamususu pe bakoti balali na babisika moko ya bien na bacadre ya bien biso tokitaki na rond-point Forest Square tokende kotala mwasi oyo ayaki
avec handicap. Abota mapasa, abota mwana, beaucoup vivre yango. Azana bana misato. Tokopé sabino moi détail avec un petit commentaire. Na kozonge la message ya ne mon antemi parce qu'il y a les gens qui n'ont pas compris ce que ne mon antemi a dit. Tangwa komi na ndaku na ye. Tangwa tali ndaku na ye. Ne mon antemi a parlé et Jean Jomi Dongala a lobby en présence de ne mon antemi. On attendait la réaction. Il y a ba buzz à Facebook. Tozeli to moni angote. Masolo na député. Je suis content parce que bana, surtout bana ya bana na biso ya mike on a diaspora ba komi kozwa relève ya ba papa na bango. Et ça a commencé na Kinshasa, ba mapasa oyo bayaka pour le anniversaire na bango. Koti ke la Giovanni moi boîte ya mili ki balobi pona anniversaire na biso toko sala quelque chose. Et je suis content parce que bana o babotama libanda bayoka kalingala te. Mais compte tenu ya attachement ya baboti na bango na patrie na bango bana wana babandi ko forcer ba ko yoka. Et quand je cause avec moi nazolo ba français ya bakalingala te, mais quand même azomona amonika baboti parce que nalobaka na bino nzela okokotisa mwana na yo de nzela kolanda. Kotisa mwana na yo na nzela kuluna. Avant okufa ko beta yo soit ko papa licheti. Tout comme okoyo kapeke abomi yo, ça arrive. Okobuka oyo kolona. Tela kabana na yo ba filme ya batu, ya bachel, ya batu oyo bazo longola bilamba avant que okufa okopike crise parce que mwana na yo ko banda ko longola bilamba ko yoka soni. Mutema na yo ko supporter te et ko lâcher. Masolo na député. Bande konanga. Soki tokolo bayango soit soki tokola ki saba image ya auto komeka kosala na effort na biso moko d'abord, ensuite na lisungi ya quelques na lobia le faible pourcentage ya ba congolais na kati awa pe na libanda lobi mama mususu abenga kinga na Petro Congo alobi ndeko Eliezer mwa bilamba ezalia na alisa kibino likambo makala bayaki bapesi makala tokoluka ndenge nini akopesa bato bao bazali banda mutu akotinda mwa muke na ye ainsi de suite to sungi to tali ndenge nini akosala la fille oyo ayaki pona likambo ya okende kasongolunda. Nous réfléchissons sur comment bana wana bakende kasongolunda te to luka ndenge nini ya koinstaller bango mais koinstaller sikoyo. Est-ce que nous serons capables ya kozwela bango ndako ya kofutela ka bango libela ou bien kozala ndenge nini? Parce que ceux qui kofutela ndako oui, c'est bien bon, ya koloba ke to kozwa garantie to pesi. Mais la continuité ya kofutela ndako wa. Des problèmes. Nous sommes en train d'étudier parce que la conscience nous condamnera tant que tokomona mwana wana kolela parce que akufeli baboti alukata nzela ko kende. Akende et si kana na komate et à cet âge là soit akokota libala prématuré soit bakozemisa ye soit bako rejeter ye bako koma pe kuna ba taxer ye ndoki ba taxer bango ndoki ke bango ndem tu baboma baboti na bango ça pas arriver masolo na député yango na robaka na bino bande konanga tokosala politique autrement pe tokotangisa bango bakotia mulongo omoni awa mboka oyo toko changer yango. Pour changer les pays il faut biso moko d'abord to changer. Lelo na koloba bande konanga nazo banda na eloko wana ya Beyrouth na Liban. Beyrouth est la capitale ya Liban. Explosion moko ya makasi. Plus de 100 maisons et sauté. Matanga bisika ba libanais tout bazali bazana matanga ndenge tokolo babo. Et dans tous les pays ba libanais bazali ko se mobiliser ba o bazali banda. Ezala na Sénégal, ezala wa na Kinshasa, ezala wapi bisika bazali mutu na mutu azoluka bazoluka ndenge nini akotinda lisunge pa na bango. La France a envoyé 3 avions lobby
Et même le président français lui-même s'est déplacé pour ça. Et Zapona Mutema Malamu va français Bazaliko se déplacer. Ou bien c'est le pyromane qui joue au sapeur-pompier. Alain Touraine, cet auteur que j'ai lu, a lobé le retour de l'acteur. Quand on a un système, imposé un système qui vient d'en haut, qui tombe vers un peuple soumis, ça a des conséquences. Parce que la réalité est que c'est. Maintenant, l'ingina est le banane ou bande konanga. Batouana ba vandaki. Nambongo na bango na bozwi na bango. Explosion eye. Bao bakufi bao bazana na sa mabele ndenge tokolo baboyi bazali kuna. Bako fouiller pona koluka ko récupérer ba soki bazana na bomo. Autant de blessés. Mais tous les Libanais partout au monde mobilisés parce que quelque chose, catastrophe moko yé ko salé. Bon, est-ce que je vais parler à catastrophe? Explosion wana eye ko salema bande kona bango bakufi. Okokuta jamais Libanais avant de telemike ndenge bakufi wana problème eza président de balingité président zana Libabe biso makambu na biso yango wana. Tangu Libabe salemi awa soki likambo salemi na Congo soki salemi na Kinshasa babandi ko finga bande kona bango. O Félix o ya sali boye o moni Esaïe nani depuis boye ba Bible yango botangela kango wapi ya kindoki ou bien ka Bible ya batu nyoso. Mon dit la Bible a quand même un comportement mon kaboye un homme mutema mabe. Quand vos frères meurent, vous ne compatissez pas. Les lobes libanais sont mobilisés à travers le monde. Pour na kotinda moi lisungi. Bango ba bosani ke ba français wana sont pour quelque chose na makambo ko salema kona na Beyrouth. Sont pour quelque chose na makambo ko salema na Liban parce que balingi ba imposer ba makambo na bango partout. Les puissants se sont organisés comme ça. Maintenant, nous avons la capacité, le niveau de mobilisation. Nous avons la opposante, la majorité. Parce que ce sont nos frères. La politique, on fait pour ça. Mais nous avons mis tout le combat sur Facebook. Combat donc, tali mutu ozomona ke mutema mabe lutaye. Mutema mabe. Tout ce qu'il fait, ezande muibi yeba tuba yokelaka yeba mona lokola mutu yende aza elombe. Combien d'années que nous avons dans le puta ya modèle un groupe d'individus bazwa bato en otage ba mususu bakoma ko exploiter ba mama na biso avandi ye lokola roi kuna ale avandi soki alingi babanda ko finga bato abengi ba mama bo finga ye ba mama pe bango wana babandi ko finga yo moni yo na lobby en tout cas on va manipuler la femme jusqu'où? On va manipuler nos mamans jusqu'où? Bazakuna ba misala penza ba prêtre ko ba vandi ba roi on manipule ba maman na biso misusu bazotala même pas âge bana mike ya modèle wana bazo manipula kabino ono ya combat ono ya résistance lokuta et luta bango. Ils n'ont rien à voir, je le répète, ils n'ont rien à voir ni avec l'essence, il y a patriotisme, ni l'amour de la patrie. Bazana ngote. Bazango ka business na bango, basala ka ba show na bango. Ndeko na ngai, ngana mituna kabui. Bakoko sabino jusqu'où? Après autant d'années, vous ne pouvez pas faire l'évaluation, il y a cause de discours na bango, place nini bakomi, ainsi de suite. Après autant d'années. Oui, on nous a emballé dans une distraction comme ça. Et Kabila fait 18 ans ici. Tomonite, toyeka teke, bakanga ki mutu moko na nzela kingakati kuna, azo kende o commando. Mutute. Ils sont là qu'à insulter les autres. Quand quelque chose s'est fait ici, jamais à cause lancer cotisation. Yemoko comme on n'a jamais m'kolo a cotisé. C'est pas ça. Na munoko na ye donc akanga ba kombo ya batu bakufa lokola récitation. Mais tout naye asa en contact na quelle famille et comme il lokola la famille à Lumumba que tout le monde a exploité parmi beaucoup de politiciens ici. Lumumba. Moi j'ai eu à faire l'émission avec maman Pauline Lumumba. Bon, je ne parle pas de ma maman Pauline et à RDC Monde. Ou asa maman nanga.
cette grande dame que je respecte beaucoup, compte tenu il y a sens et engagement naïe, mais je parle de Maman Pauline, oyo mwasi à Lumumba, na sala na émission. Alors on a des les herbes tout à nos hommes. Jamais mutoyaka awa. Mutoameka ko sala quelque chose pour Nabiso, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila. Tous ceux qui prétendent être des lumumbistes là, baliaka kambongo na bango. Et je vais vous donner un exemple. Le Palou est passé après la primature. Boko elzanga bana Lumumba combien bazwa bango pour que bakene ko sala ne fiske na cadre yake. Donc, au comment que Makambouana, combo Lumumba, et Zandengwana, Oya Bendiao, Oya Bendiao, Oya Bendiao, Oya Bendiao. C'est la même chose, Nabato Komon. Bande Konanga, nous devons changer. Nous devons changer. Atabana Nebiso Bazoa relève, mais tous les gays bango quelque chose. Tous les gays bango sens vrai. Il y a patriotisme. Et ça qui mouibi wanate, aux patriotes, te papa vanda na yo za mouibi, le gola batunyo soyo. Vanda na yo za mouibi, aux escrocs, le gola batunyo soyo. On doit dépouiller les démagogues politiques et les aventuriers combattants. Tout le monde la bango na eloko wana bazonga mutu. Il faut to comme un niveau moko ya ke mutu so qui a sali vidéo, il y a buzoba ba ololie pa batunyo so. On va les diminuer. Bozoti ke la bango parce que bazakuna bazwa tunaye osala ka musala nini. Tunaye kaka musala osalaka à part ko lobake mbao naza combattre. Osala ka musala nini et oso contribuer wapi, oso sunga nani. Lelo ba libanais bango wa. Lobi na talisa kibino aéroport ya Rwanda. Pendant que biso to aliao, ozwa njili na biso, ozwa ba Rwandais wana to ko lobaka. Ce gens-là s'organisent, ils construisent leur pays. Biso to aliao. Ceux qui ont na Facebook et Kofinga, ainsi de suite. Nous sommes dans la distraction. Ba oba ko pesa ba responsabilité. Ba ministre Mouyibi, ba mandataire Mouyibi, les gens comme ça. Biso ba député ba to Mouyibi kotamola. C'est pas possible. Koko sa population pendant la campagne bango wana batwa malamu bilonjo wana za yako kita ko seka ko kende ba matanga ko sala ni après ba kimi. Wana mikolo wana même na l'église ba ko kende ko promettre bino ndenge nini ba ko tongela bino lolo. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tozo exemple ya batuan. Batu ya makila moko devant un problème, ya bande kona bango ba kufi, basala ka bloc. Mais il y a biso soki explosion OSA le magana Congo. Mbelelelo Félix a kofingama tongo midi pourquoi ba ko rappeler ba verset biblique ainsi de suite ndenge nini yaza soki Esaïe soki Jacob ndenge boye ba ka Bible. Et puis vous faites mention à quelle Bible? Yo mutema na yo na vraiment mutema na yo wana okosambela yo. Yangona lobaka avant que olala, avant que osambela, avant que olamuka olinyo sambela. Zona nukaka 2 minutes ya kosa l'inventaire ya vie na yo. Yo na conscience. Okomo na prière wane ko stopper. Masolo non député. Kuna na loja babomi un grand commerçant. Commerçant wana komo na ye Oso alias Sabaot. Ndebo babenga kaye. Yaza mutu akatako. Mais babomi ye lobi na loja. Bande konangana sankuru ya un problème sérieux. Cette façon ya komona biloko yango zomona tribalisme ngo na éviter finalement bato utiliser kango ndengeni. À un moment donné, oui komona baza batetela. Tango bazana Kinshasa, baibika ki batetela. Soki ba komi siko na batetela ngo ekokoma oyo mutu aloja te. Oyo akoza lawa te, oyo mutu akatako, oyo mutu awembwa nyama, oyo mutu ainsi de suite, au point où les gens sont en train d'être tués comme ça, bazo ciblé batou parce que oh muto akatako, oh muto aloja, ainsi de suite, ba pratique wana bande konangai. Ce grand commerçant a été tué. Ndenge tokoloba, toeki ke bakangi mutu mo kombo na Onyumbe alias Petenge, ndenge bazo bengai. Bakangi parmi bato babomi. Vous allez vous entretuer. Bon, comme ici, batou. Bon, olongo wana ezama kamuteke. Bon, oyo ezaba luba, oyo ezaba katangete. On n'est pas à ce niveau-là. Mais awa, binonyo soba na sankuru, binonyo soba tetela. Et comme oyo mutu aloja, oyo mutu akatako. Et vous faites tuer les gens comme ça.
Bon, c'est quel type de politique? Ceux qui ont l'andi, ce sont les politiciens qui sont en train de tirer les ficelles. Parce que bazana poste à la base électorale. Base électorale, bazwa kangona makila modèle wanata. Jusqu'où vous allez vous asseoir sur le sang de vos frères. Na makila bande konabino. Tonga et panabino. Ça makamwa malamu balinga yo. Le leadership ne s'impose pas à travers ba armes. Te. Waneza l'âge de la pierre taillée. Oyo biso batuto. Tanga moi mon question politique. À l'époque, c'est les biceps qui dominaient. Muto makasi ndazala ki kokonza. À l'évolution de la chose, on a trouvé que on ne doit pas continuer à makambo modèle. On ne doit pas continuer à que muto makasi aye, muto memi mandu. C'est comme ça. Makambo salema na San City. Yango anate. Ba chef rebelle ba ke ba vandi wana ne ba yeko sale l'élection FARDC. On a pris tout le monde, on a pompé dedans. Les autres allaient se plaindre par rapport à l'inefficacité de notre armée. Tout ça c'est quoi? Mobutu a eu le temps de former Batu. Batu bakenda. Ozomona mutu. Commando, le vrai commando. Mutu asala boy. Mutu soki alobi na yo. Ya sala boy. Nde tomona ba bere vert. Tomona ba nini. Batu wana tomona bang. Mais ah ouais, non, c'est pas le cas. On va s'asseoir. Batu amakasi. Ba chef rebelle. Mutu zwa ba manduki na ya zana batu na ye. Ba vandi ba kaboli mbo. Ba kaboli ba poste. Ba yeli biso implice 4 ans. Otali ba rebelle na ba rebelle. Batu bazana maboko ya makila ya batu. Et ce sont ces gens-là jusqu'aujourd'hui. Bazwaka ti lelo ba poste bazwaka kaka. Mayelo yo bango bazaka nango ba msusu bazalaka nango eza mahele nini. Et nous sommes là tozana province ya Sankuru où les gens aujourd'hui veulent s'imposer à travers kobomisa bande kona bango. Non, bande kona ngai. Et je le dis toujours, on appelle ça une liste. Batete là bako se plaindre. Bo bénéficier trop ya Kabila. Ba fonction, besoin ba fonction. Des fois, bo tout fa ba compétence. Na lobela kama kambu ya professeur Omekanda. Kanda yotozo bundao. So ki fati beto akondi makoyamba. Ba professeur neti ba Omekanda. Ba professeur na ebi bango mulongo bazali banda avec l'expertise. Il y a un professeur qui m'a appelé un jour, il me parle de l'enseignement dans l'hôpital. Tous en ont génie. Aïe n'angwache awa en musique, mais le système éducatif n'a pas changé. Ba omekanda ngana koloba oyo. C'est pas n'importe qui. C'est un génie qui a inventé des choses. Azala ba diplôme ya États-Unis yo koloba nganini. Na la cabine ba jambele. Avec son état de santé, tout ça, elles ont l'icolo ya maye la zana. Mais tozana batutu, ya modèle loi na Congo. Mais on n'est pas capable bande konanga ya ko exploiter bang. Batete la bazwa ba pose musala na banko bana ko étouffer. Mais bon ça là quelque chose kuna. Et pas na bino, et loko esalimate. Les loko zo bobisa batu parce que bozo wele la sokini. Eza soni. Ngana mituna kashiko. O commandité liwa ya mutu. Après on continue ndako lali, on suit pongiko. Ozo banga même pas que boena bomisi mutu. Nazo lala ngai pe na kolanda ye. Bozami tema. Tozana ba génie. Mais comment na batu bazakuna? Musala na bango koluka ki leadership na loba ki na bino. Na sala inventaire ya Sankuru, province ya Sankuru, na ba poste, na batu. Na ba komo na tangela bino ba Mende, na tangela bino ba Jean-Charles Okoto, na tangela bino ba Moïse Kanga, na tangela bino ba Cheo Kitundu, na tangela bino ba mususu banani. Baza ebele aw. Tout ce monde là, o bazwa ki faveur, ya ko zala nommé par ko zala considéré par Joseph Kabila. Basala ni na Sankuru. Mais le sang de vos frères coule. Mutu akatakwaza mutete la tele lo bolingi bo kabola ta o kabola. Soki bozo boma batu model 1 bande kona bino batetela siko muluba okocha ye wapi musonge okocha ye wapi muswahili okocha ye wapi et comme ils zone ya insécurité ils a compliqué bande konanga mais sachez-le tout est vanité bomisa batu liwana yo kotika la sang compliqué. Lobi bakunda ki ba combattant, il y a eu des pes au bakufaki le 9 mukolo ya mars
et révolter encore davantage les combattants. Parce que ça, moko na bango ne bazali ko kundama. Bamsope bakendaji kuna pona ko sala moins visibilité. Biso tozala ki nanda to vendre. Toko solo la ba personne avec handicap, na biso to solo la kana bango chaque temps. Mais ndenge ba yela biso. Di progrès chaud, di progrès chaud. Justice, et comme indépendant, comme dans la prison. Il faut la combattant pour nakoyeba le pourquoi de la réaction des combattants. Maintenant ngonga wana bakolela bande kona bango. Mais bakomona ba martyr mususu ti lelo leur famille est restée. Ba mususu ya sécurité. Oyo ba collègue ya ba oyo batumba lelo ba bwaki bango bazwi ba policier batie wana balingi komona bango lisuste. Ça fait quand même mal. Tolo belangote parce que toza ba jaloux. Habité. Département ya droits de l'homme ya Monisco ba pesi rapport sur la violation des droits de l'homme. Balobi plus de 4000 cas ya kobanda janvier tilelo. Mais ceux qui ont taliné ba kopesa na ba groupe armé ba kopesa nombre na. Bande konanga ko mituna. Maîtrise ya ba groupes armés o ba kotangaka. Yango komona quand les pyromanes jouent au sapeur-pompier, ça problème. Maintenant, est en wana, oh bazolo bela ba violation des droits de l'homme mingi mingi. La Monisco est là, les départements. Oh, il ne faut pas boya bobandaka ko compter les violations des droits de l'homme. C'est comme bino bozo sa nini. Bozo sala nini? Bokanaka ko kanga ba photo. To viva biloko wana. Liboso to zaki ko tiela Monisco mutema to zo tie. Bande konanga. Mukolo moko to zo sala marche à limite kwa Monisco yewa. Tout le bien, bah, ça les côté. Nzambe nanga. Bah, beta biso lacrymogène. Monisco bakima bango ça les akokanga photo pour que baba na kotange la biso violation des droits de l'homme et ça les makibo. Mais ce que ba manduki oyo na ba carburant nyonso bo sale la ka oyo. Ezaka ya musala ni. C'est quand même compliqué bande konangai. Masolo na de pité. VK lobby, la Cour de cassation a lobité à se déclarer incompétente. Moyen à couper sa liberté provisoire n'avait qu'à exater. Et tout le monde parlait, bah lobby même que ça va, on va aller porter plainte contre le responsable et un journal officiel, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on attendait? Depuis ce jour-là, dans la salle émission à lobby, VK a demandé la liberté provisoire. Mais nous avons c'est ça compliqué. Nous nous trompons difficilement quand nous faisons nos analyses. Nous nous trompons difficilement. Et quand il y a un dossier en justice, c'était mal parti.
devant les juges koluka kobima munene ba juge bakitisaka ba galon te bakitisaka ba galon donc pete penza ko tiens parce que musala na bango yango ba juge baza batute biso batuto kangama un peu ndenge na lobaka soki oye liboso ya juge mais ozotala donc il faut tala ozo bimis elongi ya mwana etike ata soki olobaka wana kinde ko Eliezer rezate parce que il suffit seulement que alobake boy c'est un problème et à peu près on alobaki na batu o ba nommé basali boy chef de l'état ce qui a se trompé même ce qui a se trompé a bengi un capitaine a bengi colonel donc mutuana lati pete ya ki colonel parce que c'est le commandant suprême c'est ça l'institution président de la République. Maintenant, minute, les dossiers avec VK Koti Kozala innocent, je l'ai dit, dans le lobby innocent. VK a Koti Kozala innocent, mais n'enge ba comme la procès na ye, babi makamunene te liboso ba juge. Comme kobima lokola muto ayebi nyonso. Liboso ya ba juge. Ngana éviter. To éviter parcours ya mutu na mutu. Mais il fallait commencer bakanga yo tana sous siat. Comme ça ko yeba ndenge nini ya ko se comporter chaque fois qu'on va t'arrêter. Et causer la malam. Okotiko s'exercer dans ndengwana. On ndenge na moni. Mukolo ngo bokeko senga liberté provisoire. Boye wana na jipe officiel ya directeur de cabinet. Boye botel émission wana ainsi de suite. Bande konanga, est-ce que toko tirer les sonté? Quand vous trouvez en pleine audience, les prévenus, ezala Jamal, ezala Veka, bazotika bango mutu azosolola na téléphone. Bino bokanisi ba juge baza bazoba. Bazotika la yo pour que olobate ke bazali ko étouffer liberté nanga. Mais bayebi place ba komema yo. Bayebi place ba komema yo. Bino bokokita kuna na tapage na ba jeep officiel, bino wana toke ko senga liberté provisoire. Liberté wana pe monani. Bande konanga bo changer. Maître Kabengele, ngai nazaki na maître nanga avocat nanga maître Gentil Soukoulati. Maître Hervé Diakes. Ba maître nanga ba Toussaint Alonga qui sont connus. Ba maître Miange. Donc, ndenge bazo surveiller yo. Ndenge ba kopesa yo consigne. Oza loko la prise en otage, mieux vaut accepter d'être prise en otage par son conseil que osala ba erreur moko boy. On ne va pas là-bas devant le tribunal, allez, des fois prévenir, corriger, avocat, ainsi de suite. Et ils ont la kandengo anate. Ils ont la biloko ya kosala te. Maître Jean-Marie Kabengele, makamwana na zoloba. Je pense que oye biango. Il faut boyeba. Kuna za directeur de cabinet te boti kabiloko wana devant la justice, bien que les lona longwete. To éviter ceux qui fatiguent béton. Ndenge nini bango bazali kosala parce que bien que condamné au premier degré azo continuer kozala directeur de cabinet yepe ko démissionner azo démissionner te bazanenge bazawan ngana za kuna te. Mais je réfléchis, vous n'allez pas mener quelqu'un avec la gloire. Bande konanga biso to en expérience biso to za expérience ya biloko to tambola to sala batapage pona ba Eugène Jomi Dongal si ba condamna ya vandawa 2 jours 3 jours batu babosani balobela ke lisuste. Biso batambo, c'est la même chose. Oui, mais on sait ce qu'on fait. Mais pas qu'aucun de l'okola mounene, allez jeep et angwana jeep officiel, et yé telemi, ba juge wana batali pebino, et puis ba, botika makamouana te. Oh, ça fuit, tu n'es pas craindre le directeur de cabinet du chef de l'État, ainsi de suite. Boyo kaka soni makamou misusu. Et les conseils de Veka Xavier Nanga, place à Zalia Yebi, bien que babouaki saginga tango pouvoir angwe monani, on m'a resté, le cola, nzete babomela kanyoka. Mais Veka, c'est mon vieux. Il sait combien de voyages nous avons eu à effectuer avec lui. Veka yebi ba risque nini tozwana bango. Mais moi na mobile ale la kata. Na lobana bango j'ai même eu à discuter batu makasi o bacha ba finanga bouton kuna même pour que tokomi wa pièce à l'attaque crédité. Eza batu ya UNC. Eza batu ya UNC. Nazo kosata eza batu ya UNC ebele ba finanga bouton eza bango mais ils ont
vraiment oublié. Ngai caméra de la gloire à l'Assemblée nationale, nga nazalaka na eta. Nazalaka na eta. Nana kota na bureau caméra était nazwakata $1 na été. Parce que zana batu baza fidèle na ye parce que asomela ka bango ba mapangu ba mitu katango azalaki président de l'Assemblée nationale. Moi j'ai eu caméra o ya souffrance ya opposant. Oyo caméra ya kazali koteka ba mapangu pour que to voyager. To kende Bukavu il faut caméra teka lupangu na ye parce que mbongo ezate. Moi je n'ai pas connu caméra ya ba millions. Place azalia ko la nanga. Il ne va pas me contredire. Et personne de son entourage, vrai, ne va pas contredire M. Tambo. Biloko ya enyanya, to banango de pika. Mais en dehors de ça, quand même, mouté mezo salanga mabe. Parce que vienanga à souffrir. Avant de place moi si na ena bana, ba vandi de l'autre côté, bien que ba finabi so bouton, mais sans c'est qui bomoto. Bien que, bah, mon avis sur le col là démon, parce que tant que les gens ont crié, on a sacrifié la politique ainsi de suite. Mais vous nous avez sacrifié, vous nous avez sacrifié. On vous a laissé dans la gloire. Et cette gloire-là, tokota là, et ça les mandengwan. Mais biso, tozakabato mouté mama beta. Je ne peux pas accepter que Kamere souffre. Non. Veka c'est quelqu'un, quand il était dans l'opposition à Tomoni pouvoir, respect Veka Zalake, nango vers M. Tambo que je suis. Nango comme pas na yata so gazana batuboni, il va se lever toke to solo libiso mibale en aparté ainsi de suite. Je pensais que les jours que Makambo ko bonga, M. Tambo sera dans la gloire. Oh il vient nanga Martin Fayulu, alobaka na batuboni. Tobenga kawa mwana kolo pango. Mwana kolo pango Eliezer Tambo. Asali makambu mingi pona mboko oyo. Batu oyo toko décorer lobby pona démocratie ya mboka oyo kobima totanga ba kombo ebele ba kombo mususu boye ba Eliezer azana kati wana. Ndiko ya moni pasi. Ba beta ye toko kende ba marche. Ba kanga ye. Ba boma ye ba caméra. Mais ndeko azalika kana kati ya itumba. Et Tumbaya Mboka. Voilà. Je pensais ça parce que ça c'était le discours de presque tous les opposants. Naya solo, naya mabe. Maintenant au pouvoir et mon ami, bah fini M. Tambo Bouton. Donc comme bango bakotate, ainsi de suite. On a fait comme ça. Même les amis, oh tozala qui na bango proche. Il y a UNC. Nako félicité ndeko nanga moko. Isha Boudou. Isha, mon frère, yo, il faut en reconnaître yo. C'est l'unique monsieur qui est resté lui-même, sans changer. Isha, Yemoko a changé solo là, même quand il y a un problème. Et Isha a même connu des problèmes. L'icolo y a qu'à défendre, ne fils que to connu à Piekota. Bah, ok, là, été. Je ne mange jamais. N'a pas sakate. Ma solo n'a de pité. Toko la lobby, veka ko samba lobby, toko souhaiter que le système kaka ya retransmission et salema. Il faut toyeba même na deuxième degré o ba ko samba. Toyeba makambu e ya ko bimate parce que ceux qui autoriser retransmission te na ko senga na bande ko na biso ba papa na biso ba juge. Bino ne bozakuna. Ceux qui est salemité, toute décision qui viendra est causala critiquée par Batu. Il faut que le procès se déroule tina suka. Pona nini? Ceux qui vont quitter, bakoloba keza manipulation, ils qui filment, bakorompre bino. Mais ceux qui vont condamner, bakoloba keza acharnement, bazo banga candidat ya 2023, ainsi de suite. Alors, ngai nazo proposer que le kole banda qui na tambour battant, batutu bazali ko senga, ezala retransmis, bokoyoka, ainsi de suite, pièce contre pièce. Pièce contre pièce et monana liboso ya batu nyonso. Dengai na koloba yangoa nazo suggérer. Mais ceux qui le tribunal estime que bango bakosala ndenge balingi, bakosala ndenge mususu. Ngai si la composition estime que bango bakosala elongwa ndenge wana ndenge to mona ka babanda avec tambour battant na makambo kamwe sap. Après ba komi ko bengana biso. Oh, kaka RTN sebo kena kozwa image kun te. Cette fois-ci,
procès oyo ya Jamal ya 100 jours bande konangai même n'appel et à la retransmis. C'est mon souhait. Ou c'est le souhait de tout le monde. Ah, je n'engage pas tout le monde quand même. Mais j'espère que presque Batobele, Bazana Posa Bamona Ningil Kamouzoke. Si Veka doit être innocenté, Bamona que voilà, au premier degré, éléments Oezala quitté, Oezala quitté. Voici les éléments nouveaux. Voilà. Ce qui, Azaka coupable, Batubamona, culpabilité naye. Ah, Masolo. Nazolo Bela Makambu ya Elika, il y a rentrée scolaire. Va décider que classe zonga, l'état d'urgence a été levé, mais là qu'on a bien dit Kindo Kezani. Ezaya tangu mutuazo faire croire batu ke malade ezate, mais yemo kwa zola ta masque. Na lobibo, Kindo Kezani. Yango na tunaka ba collègue na biso na lobimo. On doit lever l'état d'urgence parce que pourquoi nous continuons à porter le masque. Na tuna bango na parlement. Mais Kindo Kezani, tangu yo, ozali ko se protéger, olati masque, mais ozo faire croire na batu ke malade ezate. Siko masque wana ozolate la nini? Gel wana mikolo nyonso ko pangusa maboko ko sokola maboko eza pona nini? Kindoki, eza mutu peut-être ozali banda, ozali ko se protéger contre Covid, ozo banga ko kufa, mais oko benga ka bato oloba na bango ke teza lokuta malade ezala mboka wana te. Ozamunganga te, eloko moko te, nde loko babengi kindoki. Parce que toi tu te protèges, tu vas exposer les autres. Eza malamte. C'est que na rentrée scolaire, to ebi nini to kosala te. Na elikia, toza awa, eza ya basango boyo kanga malamu. Na elikia nene to kolo va imposer bana bafuta $200 et puis ba exiger ba obliger bango ba kende na maki. Siko tangu bana wana bazo kende na maki. Quelles sont les conditions? Comment ces enfants là baboti na bango bazaji ko protéger bango. Yo sango ou imposer bango ke ba kende na maki ko vanda. Et puis ba futa mongo $200 na mwana. Au plus tard c'est dimanche. Mawa ezate. Tata sango mawa ezate. $200 obligatoire et les dimanches ils doivent déjà aller là-bas ba kende na maki. Bakoya oyaye awa wantase bana abatu pour que lobby en cas de maladie qui va supporter, en cas de problème qui sera responsable. Et c'est un peu compliqué les tango azo sala nengenini ceux qui boyeba kité ezao wana po ba lobby ceux qui osali angote oko présenter exétaté. Bon, ministre d'État Willy Bakonga na lobby boye na elikia obligation yango wana $200 et une obligation à kokende na maki. Déjà c'est dimanche, faute de quoi on peut présenter exétaté. Monsieur le ministre, bino nde bozali ko représenter ba besoin na bino. Ndenge na ko roba na télévision awa. Soki na silisi émission na ko za téléphone nga na ko benga yo na ko yebisa yo ke eloko wana otala yango. Tangu bakotia bana wana na ba condition nini? Et en cas de problème qui sera responsable? Bokotindi ka mwana abatu akesko oyo azonyi na maladi na ndako na bango. Ngana ebité. Et puis obligation oyo ya $200. Batu ba pesa. Pasi oyo batu bazana ngo. Bozo mona ngote. Siko mwana mobola ko sande nini? Mwana mobola ko sala ndenge nini? Il faut to calculer quand même biloko musu. Yango na ko loba bande ko nangai. Politique nyonso ezali kotia mutu au centre te. Oyo komona pasi ya mutu te. Eza politique te, eza kindoki. Kosambela nyonso oyo ezali kolakisa bolingo vis-à-vis ya mutu mususu te. Bande konanga nenge na la mutiao. Vous savez j'ai combien de problèmes ce matin. Moi no Gedalia obo monaki azo senganga téléphone. Oh natinda ki bango na hôpital. Oyo glissé na bango bomoni bakomi wana Ali Boluzolo. Ceux qui botali ezaya le 5 août oyo ezaya kalate yango wana lokolo na ye wana yango ndenge baluki. Donc ceux qui otali ba uti kuna en dehors ya oyo to pesa ki ke ba ke ni kosalisa ba examen
ainsi de suite, ba facture yango. Il faut maintenant qu'on foute à Bambongo, hein? Il faut maintenant qu'on foute à Bambongo. Les factures sont là. Alors, tango zomona, il faut qu'on sache un effort parce que moi mon souhait c'est lequel? Ce n'est pas de commencer l'œuvre. Ce n'est pas yakosa la buzz. Nazomona bandeko mususu bazo vanda bana. Ndeko Eliezer tango zo pesa loboko ya mobali ya mwasi ye batengana za ndengo anate. Eza lokuta wana. Yo loboko na yo ya mobali yango zo pesi nani? Nous ne le faisons pas pour un succès. Moi encore baisse. Mais nous le faisons parce qu'il faut tout stimuler yo mutema mabena yo ozalaka. Okabakate ka koloba mboka wane kobongate. Avant ya koloba ke mboka kobongate parce que batu wana bazakuna bazoko kama kambute. Yo d'abord na entourage na yo. Yo un esprit ya kobongisa mboka. Nous avons des problèmes. Sans tenir compte ya ke mutu azaya colonie so ki ndenge nini tozaka na makambo wana te. Mais on le fait parce que bande konanga ngai me setambo ngamoko simple député comme tout député. Oh ba député nyonso bomona kaya Congo. Ba futa kabiso ndenge moko. Nazata na responsabilité mon côté. Je ne suis ni président, ya groupe parlementaire ni ya commission permanente. Oh baba kisela kama mbongo. Naza un simple député caporal donc oyebi ba caporo bato ba grade bazakuna. Le bureau est là, la commission permanente, zawana ba groupe parlementaire, zawana ba sous-commission zakuna. Ngai tambo nazata na titre mon côté à part qualité à kozala. Un simple député. Un simple député. Je vous ai même dit l'autre fois, nalobi tout ce que j'ai fait là, j'ai manqué même un bureau. Yango komona nazo yamba batu nanda kunanga. Kozanga, c'est parce que je ne sais pas m'organiser. On peut s'organiser parce que a besoin de besoin. Et je le fais, et ça stimuler. Nous devons changer de comportement. Il faut total profiter de la partie de baninga to baniko la bango. Ce qui m'a sali, ce qui live na ya zo tout kaboyebi ke muto acha sali nini. Allez bo sali nini, bo bandiko kako lola ye na ba commentaire. On doit arriver là. Ce n'est que ça qui va le décourager. Ce n'est pas bino mutazo longola bilamba bino wana bozawana misu nombre ya de vues o ya batu ezalaka na buzoba okondimate. Et nous devons continuer avec ça. Yangona kolo babande konanga. Lobi na butu na débarqué pendant que batu bazalaki na ambiance. Fallait qu'il na kende kota la cette dame qui était passée. Na bana na ye mibale mapasa na mwana liboso. Mwana liboso bakenda bacha ezemi. Je vous ai dit ce que ozotala mwana mwasi wana okomitu na nzamba zana makambo na ye. Okoyeba te libumwe bandeli wapi suki wapi to le bandeli wapi suki wapi. Mais nzamba salele quand même grâce à boti mwana na ye ya liboso ya mobile et puis aye kobota ba mapasa wana par le miracle si je peux le dire. Parce que ce que otali okomezire okomitu na zemi yango evandaki wapi. Mais nzamba ndimi que peut-être bana na ye wana babota mabakosunga ye un jour. Mais cette femme-là, elle a 5 vélos. Vélo est mon ami. Yangoana, je dois dire merci. Na bande ko tout bazaka na mutema ya bomuto. O ba supporta ka pasa baningate. O ba sala ka soki amoni ndengo ane faut agir. Ba mususu nenge tokolo babo. Ba kotima parce que ils ne veulent pas changer. Transférer les bango vidéo, recommander bango ke landa. Ba kunda ka mutuna elokote. Et pendant ce temps, la dame nous a dit que mongo na ya garantie silaki akomi kolala na Forestcom asenga ki mongo a garantie te asenga ki penda kote asenga ki ka vélo chaise roulante wana tout sombelaki. On a cherché un peu d'argent, on lui a donné pour que bana na yebali ata mukolo wana. Hier fallait que je fasse un tour na se rassurer na yeko kuta ye ndenge boko mona wana bande konanga to meki kola musaya zo la mukate. On a compris tant master moko aye wana lobi te asa meli. Mais tant qu'il y a Meli pour na bosan, ba ya lali. Mais bana tala ngungi na mutu donc partout. Pendant que bana oh même bazo batela, mwana na yozo batela zana ndako, azo bela malaria, menzambe, nzamba salaka grâce. Et ces enfants la place bavan balali wana balali teke eloko moko ezawana donc eza penza na béton oh na béton na donc balali place wa. Pendant que nous dormons dans les maisons. Pendant que
biso tozokende kosala bambiance nzambe akokanisa biso ndenge nini bandeko nanga. J'ai commencé à réfléchir na butu parce que nalalaki malamu te. Il fallait na se déplacer butu wana kende kolukata moustiquaire na yana tiela bango. Je suis allé heureusement na kuti supermarché moko bafongoli nana. Na koti mbangu na zuma moustiquaire na yenango. Na tieli bango ndenge na zotiela bango. Moi si wana mona kingate, c'est aujourd'hui. De na zomeka koluka ye lisusu. Mais je me suis dit, tolukela yenda. Ceux qui tolukinda kwa kufutela, on ne va pas continuer à payer. Na lingina tsinda ba collaborateur nanga ba kene na ba centre ya ba personne avec handicap. Ceux qui ba kozwa même mesika to tongela ye ka mwanda ko ala kana bana na ye place wana parce que wana kufutela lisute. On va dépenser une fois to tongelie avandi wana même ya batol. Avandi wana to kolukela ye mwa musi bana wana balali na ndako. Mais en dehors de ça, ils a libanda mama na bangwa zana kacha kwiti. À se droguer. Mais bana wana bazo finikate loko mon côté na elanga o na malili na béton na balaleli mwana soki asubi ça continue bande konangai. Comment Dieu exaucera-t-il nos prières? Nzambe kaka akoyoka biso ndenge nini quand nous faisons semblant na pasi ya baninga nazo salaka bémission pour ne salaka bino kaka capacité. Mais je vous dis tout simplement que Tokosili, ça c'est l'État. Tokosili, ça passe, il y a tout, mais Tokosili, faut stabiliser. Il y a quelques-uns que nous pouvons récupérer. Nous avons déjà commencé à récupérer et à les stabiliser. Na Kinshasa, tu vas aventurier belé, surtout les politiciens, misusu. Au comment on a dit, social, tout naye, aussi au banana mutu wapi, mutu nini, au côté de la disabilité que mutu wana zama lamu. Grâce na yo. Mutuana zama lam grâce na yo ainsi de suite batu combien okomona ka mutu abandi asali buzz na ye après fundoli mutuana ali akozwa mbongo na sima ya mutuana bande konanga batu modèle nini bozaka na conscience to bozaka na conscience te tozana bakande ngwana. C'est la même chose que to réfléchir pour na mwana we alinya kenika songolunda on se dit mwana wana bakosa limabe est-ce que tozwela yenda kwa kufutel ceux qui tozwela yenda kwa kufutel on sera capable de supporter cette maison-là pour toujours. Comment ça va aller? Nous réfléchissons sur ça. Nous sommes en train d'étudier qu'est-ce que nous pouvons faire en attendant que moi. Mais si nous sauvons cette vie-là, si wana vandi, bavandi na Kinshasa nzamba sungi bango peut-être, bakoti ko se stabiliser, moi ko se débrouiller ndenge mutu nyo ça se débrouiller. Et que bakomi batu bafi wana babali bango ainsi de suite. Vous savez que même liboso nzambe, Dieu doit se rappeler de vous. Toti gaga kotala soki l'état zo salate oui l'état zo salate. Batu wana zo bango lokola bande ko na yo tata moko mama moko. Okotikela bango l'état te. Yango chaque jour boko kenaka ba Western Union, ba MoneyGram, kotinda mongo na Congo, ezapona ko sauver famille na bino. Mais ba wana ozozo bango ba pai. Kuna nde ozokende na logique botika kinno kya modèle wa yango moni ba wana musala de pité selon nga yango wana musala de pité selon nga ezaka ya kovanda qui sont pour qui sont contre te musala de pité ezaka ya voter mibe côté ezaka ya ko contrôler te parce que ba motion des fois combien des actes que nous avons déposés ozomona bato ba koloba bazoko livre vert ezakuna na Assemblée nationale messieurs ceux qui sont ignorants. Nous avons informé qu'il y a un livre qu'on a consulté côté là députés qui ont fait quoi? Il y a des députés tous les accords répertoriés. Il est important de comprendre ça bande konanga. Mais nous sommes ba kufi na Beyrouth. Na richesse na bango etikali. Et chaque jour bato bazo kufa. Ya minene na ya nini? Mutu te bakukunda na ndako. Bakokunda mutu na mutu kate. Yango moni en dépit ya ba discours ya ko séparer batu. Ne mwana ntemi oyo batu basala ki ba vidéo ba tutuki nazo tuna bino bolukela ngai batu ya ba Facebook oyo ba tutuka ki likolo ya ne mwana ntemi. Maintenant qu'il est libre azonyi na ndako na ye. Ye moko ne mwana ntemi alobini. Le président Tshisekedi, pour tous les efforts qu'il a fait, on arrive à là. Il sache que c'est mon neveu, que je le soutiens,
Voilà. Merci. Un ami, le choix est clair. Voilà. Je le soutiens, qu'il me soutienne et il verra que ça marchera bien. Merci. Parce que de saboter, c'est saboter mon neveu. Et je serai condamné par les ancêtres. C'est mon neveu. Merci. Qu'on se tienne la main avec lui, qu'on aille de l'avant et tout ira bien. Voilà. Ye wana zo soutenir neve na ye, basi mana pour qu'eza la malam. Siko, bossa la lisusu ba vidéo. Vous avez escroqué les gens au nom ya Kiné Congo. Bossa ici ba cotisation, mongo botindela nani. Bato modèle wana. Et vous continuez des années, bino pe ba nekona biso misusu bozana poto na comprendre ka bino ta. Ti lelo ba mula na ba mula ba kosa ka bino kaka. Vous trouvez que quelqu'un souffre de l'adolescence. Mutu penza zo souffrir na adolescence à la kunate. Donc ceux qui appellent ma comme il teinture na mutu, mais oso sentir que réflexion na ye, il est encore adolescent. Mutu zo souffrir na adolescence, bozo landa ye kaka. Vous devez ngana monaka que vous appelez développer mentalement ko le kabiso. Mais bazo ko sabino ti lelo. Mutu za wana oh résistance. Combien d'années asa sali nini na zo tuna. Nini de concret. Jusqu'aujourd'hui, mais finalement les saluts à Congo ko wapi. Parce que Liban, si les lots on vous roule. Toko si kolamboka, toko sala bo. Mais ce que tali, azo tissé, donc azo se créer un espace pour bien escroquer les gens. Nenge batuba tutu kachao. Moi ça ne m'entend, il a été humilié. Tokanisa jike awa ne m'entend à kozala. Moutoumoko le plus gâté quand il sera à l'hôpital. Et donc, de mon côté, confusion, c'est Elenyankoy qu'on va citer. Elenyankoy Moutete là. Et d'accord, là, qui sa unité à Congo. Quand les gens, je vous ai parlé, Makambo, il y a Bandundoa. Au côté de la Mpagne. Oui, Mpagne, ton dimi. Quelle est la province qui a bénéficié à ma premier ministre local à Bandundu? Et quel est l'état actuel à Bandung? Et jusqu'aujourd'hui, on doit continuer à vous escroquer en nom à Bandung. Bande Gonangai. Ata ce qui bolali pongi à modèle ni. Quand quelqu'un se base sur bureau à modèle ou combien de premiers ministres? Combien de ministres? Poste n'unité batu à Bandung ba occupate. Et quel est l'état à Bandung? Le maréchal est 32 ans. Azo batu bazadi. Qu'on régnait awa, la plupart bateaux à Équateur. Et l'Équateur, en ce moment, ils en état ni. Parce que Bamso va continuer à causer un poste. Pendant qu'on a toko bimanabilo kwa nate. Guado nani atonga yangu. C'est lui qui est à la tête ya travaux ya Guadolite zanan. Ezamu kambaka de Tanzanie. Muluba. Botika biloko wana. Parce que moi tant moi si ça ne dépendait que de moi. Na linga ki na longo la ba gouverneur tout ba autochtone. Na longo libino todui ale mukongo ake gouverneur na Katanga. Tozui Katangé gouverneur na Kasai. Tozui Kasayen gouverneur na Nord Kivu. To permite bango parce que mutu so ki azana province mususu. Azo banga kosala ba erreur parce que population côté les melaye. Mais ce qui mutu azana mutu a province one. Yo ce qui meji côté les melaye, yé pas manipuler tribu na ye. Bobundit et sukindengwana. Comme conséquence ba province ezali ko évoluer té. Depuis politique au Iban. Là, on a habité. Na ligne Soukis. Na ligne Soukis. Nazo Soukis na dossier, il y a ba juge. Mi balé o. Boyebi ke ba papa na biso wana ba sel erreur moko grave. Bango bazo kanisa ke ba ko créer crise. Mais il y a un précédent. Tout ce qu'ils donnent comme raison, tout ce qu'ils avancent comme raison, ils ont fondé. Kabila nomme Vundwawe na Conseil d'État pendant que son mandat courait encore na Cour constitutionnelle. Toyoka batu mbotite, tomona Vundwawe koboya te, Vundwawe kenda na Conseil d'État. Luzolo Bambi, Lessa, nommé avant que à côté même en fonction, il a été recalé. Toyoka t'a pas agité. Toyoka le mon côté. Bino sko bolingi bo pesa batu ba leçon.
Vous êtes maintenant dans quelle position actuellement? Parce que l'acte qui vous nomme, parallélisme des formes et des compétences, l'acte qui vous nommez a été abrogé par acte Yassika. Et vous voulez créer comme ça, et quand vous apparaissez, vous apparaître vraiment que Oyo Batu a FCC. Bande Konangai. Et ça m'a bêté. Compliqué. Bande Konangai, Yangona Koloba. Opération Pesa Moninga Sourire. Yebisa Bango. Makambu Yakosa les Aibili. Place Moutema Nawe Touti. Fait quelque chose. Yangona Koloba. Ezaka Nanzela Nanga Mese Tambwete. Ce que Monique Mese Tambwe. Yete. Place au Vandi. Place aux Osambela. Place aux Osala. Pesa Moninga Sourire. Tout simplement. Parce que. Acte wane kolanda yo moko. Nzamba komona. Ce que Osambelaka. Quelle que soit religion, naïbi religion, oh ba presaka batu kozala l'amour vis-à-vis de l'autre, kozala na bolingo vis-à-vis de l'autre te. Pas tout oh common. Mais lelo, ce que tali moi no yeyo ayena tongo. Gidali. Na ça kibino que nous avons maintenant 17 cas toujours landela na baminga. 17. Na makotini, je dis toujours une chose, ce qui donne c'est le cœur. Ce n'est pas la main. Batombongo bazaye belé à wana Kinshasa bao bayemba trop bato bayemba trop bazaye belé na Kinshasa mais mieux voir qu'il ne coupe sa mbongo na bar mieux voir qu'il ne coupe sa mbongo et pas ba musicien ba bois cahier que de sauver une vie le monde à l'envers na ligne suki sana ndeko moko Gisèle Kayembe de comment Gisèle Kayembe va organiser manifestation à Bango. Il y a association à Bango, il y a Kosunga pe bateau. Gisèle Kayembe. Voilà bandeko balandi na lobi na bino ke tokozwa madame Gisèle Kayembe. Gisèle Kayembe azalaki journaliste na Radio Kapi na Kinshasa. Awa Namboka na biso et pour le moment azana Canada bazana activité moko bazali organiser activité etalini nini balingi basala yango tokosukisa nango émission à lelo tozoyer en direct. Bonjour madame Gisèle Kayembe. Bonjour Ndeko Elizer. Voilà, nous voulons parler de l'action ou de l'activité que vous voulez organiser. C'est déjà C8, aujourd'hui nous sommes les 6. De quoi s'agira-t-il? Alors, tous organisés, gala, au fait, merci beaucoup déjà, honorable, pour cette opportunité. On est en train d'organiser un gala, au fait, c'est le lancement de notre association Faisons-le Ensemble, qui est une association à but non lucratif qui a la mission de réaliser des projets d'intérêt public. Alors, pour le lancement d'Abisso, Oyo Tokozalana, invité d'honneur Nabiso et Kozala princesse Esmeralda de Belgique et Kozala le 8 août Oyo. À défaut, il y a problème, il y a pandémie, Tokosalango en direct, ça sera virtuel, Gala Nabiso. Et pour cette année, notre première action est à récolter un bongo pour venir en aide aux 2 centres de santé Oyo Batreta Kraba Anémie SS. Centre Mabanga ya Kinshasa na IRSS antenne ya Lubumbashi. Donc yango to invité vraiment ba Congolais nyoso bazolanda biso na bandeko nyoso ya bonne volonté balanda biso ba se connecter nanu na chaîne na Facebook na biso Faisons-le Ensemble et la FLE na Facebook comme ça ceux qui va aimer page nabiso ba kozala aviser pour ba insister na gala nabiso et kozala à partir de 18h heure de Kinshasa et puis il sera 19h na Lubumbashi le samedi 8 août. Oui madame na gala wana bolingi bosala nini olobi eza pona ko assister bandeko oyo baza banémique o babengi ba SS nenge ozoloba bo cibler des hôpitaux Mabanga na moko ya Lubumbashi. Bon pona nini bo cibler ka o wana et puis bolingi bato basala nini concrètement? Alors to cibler na wana parce que on estime que il faut qu'on banda quelque part.
Et puis pour nani ba hôpitaux wana parce que ndeko Eliezer toza na Congo, toza biso nyonso ba na Congo, on n'a pas la prétention ya ko changer biloko nyonso, mais eza neti mwa contribution na biso to fin to lobby to ça l'association oyo ekobanda ko réaliser ba projet public. Il fallait to banda quelque part. Totali to yebi que ba hôpitaux wana ezana ba besoin mingi. Je sais que ba hôpitaux ebele ezala na ba besoin, mais wana spécialement bato oyo ba traitaka SS to moni neti ba bosanaka to bosanaka bango mwandambu parce que bato ebele ba ye ba maladie wana peut-être mingi te ebomaka bato ebele. Alors on s'est dit non, il faut to banda wana. Et loko ce qu'on attend de tout le monde au fait c'est la contribution à mutu nyonso parce que eza solo que tolinga mingi tozelaka mingi que bato libanda basalisa biso, mais o eza opportunité moko congolais nyonso akoki kotia la main dans la pâte pour la kosalisa congolais mususu. Donc c'est ça le but. Tolingi que bato balanda biso et puis aussi bato ba contribuer parce que eza eloko moko kozala comment je peux dire et kozala transparent mbongo nyonso bato bakotia ça sera visible na campagne toko lancer sur Facebook. Et puis dans mbongo wana eko toko silisa kotia mbongo pendant les 3 mois il y a campagne, on va diviser cet argent là par 2 pour na ba hôpitaux wana et puis pour to sombela bango ba matériel o bazana ngo besoin toko somba ngo elongo na bango. Donc c'est ça le but. Merci madame. Est-ce que okoti kopé sa numéro à contact ceux qui ezali ceux qui batu balingi ba contacter bino directement bien que les éléments tout sali juste à quelques jours seulement il y a manifestation en gros. Est-ce que vous avez un contact par lequel on peut vous joindre? Oui, on peut nous écrire, on peut déjà nous appeler au numéro plus 1 4 3 8 9 8 9 6 2 7 6 ou alors nous écrire. Vous pouvez reprendre d'abord le numéro s'il vous plaît. Au côté qu'on reprendre le numéro. Alors, oui, le numéro donc plus 1 4 3 8 9 8 9 6 2 7 6 to bakokole na biso pe na numéro ya Congo donc plus 243 992 437 260 bato yo baza pe à l'aise bakoko komela biso na Gisèle KMB donc en un mot Gisèle KMB @faisons-le-ensemble.com ou na info@faisons donc trait d'union le-ensemble.com. Vous pouvez reprendre l'adresse email, madame, parce que Ozolo Bamwa Mbangu, il faudrait que Batouba retenir rien. D'accord. Donc adresse email est à info@faisons-le-ensemble.com ou encore Gisèle KMB en un mot, Gisèle KMB @faisons-le-ensemble.com. Merci beaucoup, madame. Je pense que rendez-vous déjà ce samedi, 8 août 2020. Merci beaucoup, Ndeko Eliezer. Merci, madame. Voilà, Bandeko Balandi, Zalaki Bongo, madame Gisèle KMB, Nalobi Azalaki, journaliste na Radio Kapi, Lelo Azana Canada. Azui, moi, Likanisi Wana Akosala quelque chose pour venir en aide des Congo Tozana Ngo Posa. Tozana Posa ya Congo ya Batu Bako, tout kaka pona ko ibaka Batu na Facebook. Nous avons besoin d'un Congo de l'action. Place aux alliés, ceux qui ont alliés, banda, joie, bah, moi, contact, ça la bouille, na bouille, pour na quoi assister, bande de. Parce que si nous le faisons, biso nyonso, au comment na ke, oya sali na quoi na ye, toko diminuer ba makamususu. Des fois, on va oublier la politique. Aujourd'hui, tout le monde a tendance à se plonger en politique parce que rien ne va. Parce qu'on considère que bon, des places à cause de l'ambon, ben, nous devons faire les choses autrement. Alors, Azakuna, ayebi passi à Congo, ayebi ndengenini, aponi secteur mokoboyi. Et soirée wana bakosala et kosunga bato okoloba nini Gisèle wana bato amabanga to bato wana nyonso ya ba SS bazaba ndeko na ye
il y a famille naïe, toba o bazana lubumbashi bazabande konaïe a famille naïe. Non, on ne doit pas voir les choses comme ça. Là où vous êtes capable de faire quelque chose, faites-les. Ce n'est que ça qu'on rendre compte na Congo et non rester un observateur. Yo tala kakabat. Nyoto tu wana bakobenga yo kozalate. Oko tipe yangote ainsi de suite. Après yo wana ozoto tukaka mboka wana ezotambola malamu te. Mais il faut d'abord yo tambola malamu pour que moki tambola malamu. Merci beaucoup bandeko balandi na banzi ezalaki bongo lisolo wana masolo na député ya lelo. Les 6 tokozela makambu ndenge koleka lobby tokotala ce qui va se passer na dossier avec makambu opération pesa moninga sourire yango wana moni madame Gisèle Kayembe alinga pesa ne fiske banémique balingi ba pesa alobi bien faisons-les ensemble. En tout cas c'est un bon concept parce que alobi te que ba musu batala basalaka yo otalaka. On n'a pas besoin, le pays n'a pas besoin d'observateurs. Faisons-les ensemble. Oyo ou apporter expertise. Mutu ayebi nyonso azalaka te na mokili. Mutu pa kosala nyonso azate. C'est la complémentarité qui fait la société. Voilà bandeko balandi plus de 143 998 et 311 332 masolona député. Bandeko nanga, on doit faire les choses autrement. Merci. Tokutani.